Voilà, prendre soin de ses pieds, c'est très important aussi. Les loto betaka masola ba crème, ndengeni okoki ko entretenir makolo na crème. Bienvenue dans Coloris Club 84. En tout cas, merci Nabino. Oui, bike makolo na biso pesa on a besoin d'entretien et bonga ba c'est la masque, bonga aussi la ko nettoyer pe. Mais les loto sur la crème à liboso yango, eza visible fait foot crème ou crème je crois. Alors crème ezanga bien parce que etelisaka makolo crème et qu'occupe ko pakolongo soza ba quinto place ba quinto eza epesaka moi lumière moka bien moi éclat moka bien na makolo oza peau sèche oza peau grasse peau donc ndeka ça dépend pour non en tout cas crème eko permettre yo et soigner yo makolo na yo. Surtout ceux qui peuvent aussi la masque ou entretenir yo ce qu'on sait la crème au sentir différence ce qu'on sait on peut mingi et côté lisa yo alors il faut faire très attention. On a mis balai tout ça les lits tropical suite fantasy et ça va bien peu aussi parce que au coco sel on peut mettre lotion pour corps lotion hydratante et ça kana parfum mon cas bien et hydrata kamakolo bien et ça la kamakolo ezala en tout cas en forme onza kanza ke kozala te makolo koza pembe te makolo no e kozala bien ce qu'on sait la crème on dit dans lobby au coco sel on peut comme lotion hydratante sur les corps fantasy oyo bozomona c'est très important. Alors ils appellent un ingrédient belé glycérine pesana katil en tout cas eza ebelé. Alors, crème à misa tu eza bongo repairing foot. C'est pour réparer les pieds. Omoni bato baza banzaka, bato baza ba poso, bato baza ka makolo beba. En tout cas, crème oyo eza bien parce que eko réparer au makolo et aussi so banzaka eko hydrater au pe makolo na. Donc, et réparaka très bien et ça mis na bave il y a escargot. En tout cas, eko pesa yo forme déjà partir à 7 8e jour au moins déjà que makolo et bongi. Okoki pour sale lango. Ceux qui osent la quinto. Alors, il faut laver les pieds. Il faut toujours laver les pieds bien avant. Donc, vous allez masque à makolo. Vous ressentez vraiment changement. Alors, ce que vous allez non soit en athée, ils n'ont pas pour mon changement. Mon quoi et ça l'a raté. C'est pas pour les enfants. Quand tu kate banaba mela, après même ça va tout ngambo. Oya suka ezabongo foot cream. Avant on a tous on a oyo oya salami bongo na fit cream et ça mis na rose na ba perle ya Chine. En tout cas, ezaka bien parce que epesaka makolo sointage moro sointologie mo ya kitoko. Et nettoyaka tina banzaka bato bazana banzaka. Et nettoyaka. Nena lobi crème ezaka bien soki et anetika to sala na elongi. Il faut gommage, il faut massage, il faut nettoyage. Donc soko sali ba entretien na nyonso ndesko bandiko sala ba crème na oyo. Yo mo mona différence côté ya makolo na différence ndenge et kozala ndenini okoki kosalela c'est très important. Alors crème asuka eza bongo foot cream donc eza ya makolo na ya maboko and foot cream et ça bongo na ai na kokoti. En tout cas, ezaka bien peu pour na ko réparer et hydrataka. Donc, au moni mato bazaka makolo ka ou kaka tout moment. Donc, faut saler lango pour hydrater yo makolo. Ezong so makolo lisse, ezong so makolo pete, pour so makolo ezala pete. Pour pas tumsu pour so makolo ezala makasi na ba géographie. Alors, pour na makolo non, ezonga lisse. Ezongi la douceur nango. Au salé les crème oyo ezateke bisombela sombela crème oyo ezana ai na kokoti na kati bino moyibi ya kokoti ezaka bien pour la peau en tout cas et ça la peau ezala kitoko makasi. Voilà, en tout cas les loto suki a bobo santé ko s'abonner, ko partager na ko liker. Les produits aussi sont disponibles sur Coloris Club. Vous voyez déjà ils a kaka il suffit numéro na biso au visiter boutique. Bye.